bokasa ezabwe po okota ville oyo koseka na ngai eza koseka ya pasi ya mawa na beni kuna ngulu ezalaki mwa mingi na moment ba campagne électorale et puis bino bokoti na pouvoir moko ya ba promesse ya président Félix ezalaki bacha siège kuna bavandela kuna makambo est-ce que ozala possible bon nayebi te programme na ngai projet na ngai ezalaki na kotia 25 000 hommes côté ya Beni Butembo partout na ba frontière na Uganda 25 000 hommes na frontière na Angola na nini na Rwanda 25 000 hommes frontière na Rwanda na Angola na ko cadrer ba place tout ba rebelle ba kotaka et puis to ko luka koni na ba tuyonso ba ka otia mobulu ko ba programme na ngai za kininga mais na ebite programme ya Félix ninga osala to kotala ka ndenge ya concept po siko nano tika ya tatone abunda atia tout au point à l'armée, qui est dans l'armée et qui est congolais, qui n'est pas congolais. Il faut ba purge, il y a bateau à Bazali, Bazali Belé, même plus de 40 000. Toko Luka Bango, na ndenge ya bien, bino bozonga na mboka na bino, tika mboko yo boye, tala mboye, bana mboka baye ko bongisa mboka. Toko sala ngo calmement. Pour paix et sécurité, ça te yo za na ndekono na beno ko ba égorger. Non, c'est pas possible. Oui, ce que rebelle mais ce qui est na zolo sabino rebelle okota na Congo ndengini ngai ministre de défense sécurité du territoire ordre public yo rebelle penzo na munduki menga Orlando ti na mboka na yo si fonga na chef de l'état na yo to betana to betana ça je vous dis la vérité pour les bitumba to koti to betani ngana luki chef de l'état na sala ka ngomo komoko na boulevard le na hôtel Regina biro boye ba ki ngote hein patron moko ayeko somba café pananga une semaine azo futanga mbongo te na pese 700 tonnes équivalent combien de mille bon sikoyo balamba te 100 tonnes te non 70 na bosani eko za ba document kwa na pese café belé azongo so 2 jours wa transport mais et comme futanga azo mbongo akumoteka ba sardine na ba biloko moko osa commerce na mbongo na oh naye nazui surveillant nanga nazui ba hôtesse nazui ba secrétaire nazui comptable nazui financier na biso nazui moto na domaine naye na toni si bango na mituka nanga munene to eti na Regina ngana ke na kangi patron wana na banota na voiture vewe na kangi na ye na eti na continue na vewe secrétaire nanga ke kangi secrétaire naye nini surveillant nanga ke kangi surveillant na zeka moko na porte na ye ba des surveillant to kangi moto na bureau na poste na ye to kela bango ti na bon marché na bureau patron na bango nga nazo juger na zui papier na komi nga obotami wapi musa seke ati mutubo ande basaki bageko yebisa yebisa so babisa maréchal soki nini na yebite ba gendarme maele siri bango batutu babibo mokeme makamuni nyo salibo ba coup de fil ba to akumu ko ya otika est-ce que mbongo ebimaki te mbongo na ngai azoki akosi mbongo na yango tokosa moni toke na kangi chef de l'état mboka wana na toka ko juger bango na kitasa moto kangi ministre yo ministre de défense yo ministre to kanga muninga loto wala esange koti muto kanga mutu na mutu parce que bino bolingi ko vana na mboka na bino te bolika na mboka ya biso to moto yo sutu to kozoya to ena yawo yango moni biloko bino bozolo boyo bozoye ba position na ngate position na ngande yango exemple na saka na hôtel Regina mais ceux qui bateau ba otika ko bomaka bato na Benite na ko yebisa Félix na to ko bitumba so boni bitumba to kota parce que wana ngana uzana force to ko kota na mboka na minoti yo Félix kanga chef de l'état wana oyo kanga ngana kanga ministre de défense na bango na to ko na ba ko juger bango comme ça moto yo surtout to ko banga na libera na Afrique mobulu ozate moto na mboka na ye moto na mwana na ye moto na mwasi na ye moto na mutuka na ye moto na ndako na ye keotiko ya yo oya ka koboma ba Congolais baza banyama te mais bazui mwana na bango ya sika Félix je crois que to régler ba makambo wana émission comme na suka mais na aussi sangote sans que oloba osala moi témoignage pour na feu président Etienne Tshisekedi où tous allez célébrer deuxième anniversaire ya Liwana ye
témoignage nini ozali nango et puis tokobosani koyeba te ke nzoto no kino lelo ezali kaka na mboka ya banoko oyo bakoma bacousin d'après Joseph Kabila na Belgique. Souhait na yo ekozala nini mpona Etienne Tshisekedi? Souhait na ngai oza akozonga lokola pouvoir ezongi na maboko na biso moko bana na ye bakoya koatere awa avec plaisir. Mobutu mpe akozonga awa, Adula mpe akozonga, bato nyonso bakufa na libanda ya mboka bakozonga. Il faut kimia ezonga na mboka mpo kimia ezongi na mwana na biso moko. Alors témoignage naza nango mpona Tshisekedi c'est combativité na force apesaki biso mpo ngai nazokende soki ngai azalaki na problème te ngai na banokende kuna motu to aorespecte ngai nakomi kuna tokoti via lobi makambo lobi nango toke kobunda ye alakisaki bato kaka bitumba amoni bitumba ya balabala na bapolisier tout ça mpo toujours réclamer eloko tel ale soki esali te tokei kaka marche tosala bamarche limete tiawa njili tiawa témoignage naza na vieux donc un vieux de combat dans l'opposition donc ezala bato peza terrible bazaki na opposition lokola ba vieux wana bakibasa na baza ebele basaki makambo biso toamboite le pas na bango et témoignage mosusu na ndenge ya mbayenga je suis le seul politicien congolais oyo ya yambi avec honneur ok moko babi nanga akati suki ami prépare des mais ateta azaki na kasho babloka ye azaki na eta ya kasho nga na bimi prison abi moke ifo baye kozwanga na mituka na ye moko bakeye na nga biso tu tokoti na kasho baacercle biso sous surveillance mais kasho kaka sikoyo nasisi kosolola na ye tala ye bien organisé abi kelo sala déclaration comme hôte de marque j'ai été reçu par le président Eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il m'a posé la question pourquoi j'ai été arrêté, l'état général du pays et tout ça. J'ai donné mes explications. Nalobi, Siri. Et makambo Siri, tovandi muke, bayeli biso CD. Nandenge yambaki ngai, nandenge pe nalobaki. Na albi nanga autorisé, vous êtes les premiers. Je vous autorise à mettre ça à la télévision. Na tia na télévision na poka. Da faille na bureau na zoka. Batia on a information. J'ai été reçu par Motomoko Abenga. Ah, tu as été reçu par votre président Eli. Donc yebisa azong so banda kono nambo omoni ke biloka banda ko e banda ka siko loko amwana na ya ye siko nako tiela image wana mikolo yo poza nango na YouTube raconte le président Kabemo avec Etienne Tshisekedi metti na YouTube eko bima siko j'ai été bon tout à siko Félix c'est comme ça pour papa na muto alibisa nga nako zong biloko tout ça alors bato bi ko zwango te mais c'est salami la prophétie est salami vient accueilli à kopema na boboto donc atikeli biso bitumba yango bitumba to solongi son désir c'est il y a l'accomplissement de son désir donc tout ça musala pour to honorer ce que maloba lobaki to honorer ce que bitumba to bundaki to mi honorer biso moko devant notre peuple. Merci président Gabriel Mokia et c'est là qui est sengo bande ko balanti ya to suis largement dans ya la sijoana namoni na maloba na yo reprendre Félix Tshisekedi, président de la République, Félix Tshisekedi, chef de l'État, plusieurs fois. Président élu. Président élu. Ce génère contrairement à un candidat, c'est-à-dire, investiture, il y a Félix Tshisekedi, remise et reprise à Saïdina Joseph Kabila pour Nayo mais il a été proclamé par la Cour constitutionnelle. C'est quoi le président élu, Moussoussa? Président élu, Moussoussa. Nous avions tous suivi avec vous soirée électorale ndenge lekaki. Nga nazui anga bavoa muke ndenge nazui. Ba musu bazua bavoa même koleka nga ba yeko kotese bavoa yo bopesi biso eza ya solo te eza bavoa opesi biso bavoa ebele ba moke moto ba bataille campagne eza makambo tout eleki mais quand on aura un arrêt s'il y a possibilité la bateau anda kuna ba sali recours na interprétation mais interprétation ebimi et cassé kaka même arrêt à Cour suprême et kasaki ezongisi biso na prestine état et puis toko exécuter mais bango azongi exécuter moto ko exécuter ngai si base ordonnance ezanga po nga moto na somba bandako na 1996 alors lokola arrêt à Cour constitutionnelle zali siko président nini oyo ba proclamer monde mo Belgique bato nyonso Russie États-Unis bakomi ko
L'ambassadeur États-Unis a qui transmettre un message. Alors, c'est-à-dire qu'on reconnaît une personne comme chef de l'État. Ata ba fourmi ba tambulakana. Basaka toujours na guide. Donc to bundisi. Moi je suis très heureux parce que bitumbanga na bundaki. Tozaki na vie Tshisekedi. Paix à son âme. D'ailleurs le anniversaire la liwana le deuxième anniversaire. To bundi na ye. Mais bitumbango ya aboutir moko na biso na lo bateke mwana na moko na biso opposition abimi chef de l'État siko ngana mokia na banda kubuka na landela lisusu na ba police na ba grenade lacrymogène. Non, moi je suis côté de la majorité du pouvoir. Ti 5 ans nde soki bato mususu bazui ngai te obe Félix to benite wana na zongeli opposition. Mais pour le moment il faut na pema miso na ngepema na lingi so makamba grenade lacrymogène na miso na ngata donc oza na pouvoir siko toza na pouvoir yozo bunde la justice nanga mo lokolo fungoli lisolo yango bunde la justice nanga mo ndakisa ya Martin Fayulu bango bazo bundisa pe Félix te parce que ande ko na bango opposant mais ba bunde la justice pour na bango justice ezali et ko pesa victoire au peuple exprimaki mais na monto yo azui écoutez toute personne a droit de se défendre. Ceux qui vont se défendre, on dit que justice, monsieur Koko annulé arrêt à coup constitutionnel. Martin Fayulu c'était un ami, c'est que on est vrai ensemble. Tous les gens qui ont des grenades de la lacrymogène, ils ont des banga na mutu. On a combattre nous sommes des amis, mais ceux qui ont conseillé Kabinde qu'on a gâté Kabiloko, au cause de poste à Mounene, vice-premier ministre, tout ça. Tout le Cambongo pendant 5 ans, ils sont surtout des choses d'habitude. Mais que tout même c'est sur les acquis. Il y a opposition auto récupérer ce qu'on a maboko ya bateau bazo botola biso bandako toko même ça ba ki wana te quand même mais salaire na yo bon lukambongo ndoko ko yiba bo ba yibi bango o ba yibi ba million ba milliard ba yibi bango ata so ibongo te mais il faut ça peu musalade musala ngo sa nande ko na yo ngaba lukaba no menga banda loraji le kabila ti mwana bato bando comprendre ngato mwana ke moki asoko bengi yaka na nomio na soki Félix abenga o yaka to travailler oui parce que eza opposition na lobaka ngo na émission tout ça na yo na lobi ngana ko travailler ka so nga mo na ju pouvoir obe soki opposition est ju pouvoir jour même il y avait élection mais le coup l'opposition est ju pouvoir na ko c'est désordre so ba benga to travailler na ko so ba benga te na ko vendre na ko défendre toujours bango ti pendant 5 ans il faut le faire parce que na ba piaka na ko lukambonga ko futa ba journaliste tout ça na ko gratter kaka na ko bunda ata mbongo ya madame ya cousine na banozwa ka ndamu na ko futa émission na ko défendre bango c'est à dire ngana bundi depuis 95 nazana ba média o ya futi ba média ko lekanga azate ebele ba yaka na ba média futi 2000 ou 5 dollars ou 10 dollars mais ngana futa toujours bon même émission etalinga ite ba biso pesa mo que non c'est l'émission mais na futa na caisse na zumbongo na tindeli moto wana na ndenge na yeko na futa mais le kola tosi tozui déjà pouvoir il faut que on est là c'est pendant bande suko lukandeli na kima na grenade lacrymogène donc na ko sala ngo shooter grenade lacrymogène miso na ngai pe manano pour le moment et pe manano du coup ozo interpeller pe ba opposant ou ba sali ke pour na marche pour na meeting ya lobi meeting eko sala nini papa. On a proclamé, écoutez, Bino Bo comprendre les journalistes. On a proclamé l'un de nous. Azala Mabe, Azala Kitoko, Alingabiso, Alingabiso Te. Ce n'est pas Baowana. Le pouvoir vient de changer. Tu as appuyé le pouvoir, tu as regardé tu as comme majorité dans le Parlement. Tu as regardé Nini, avenir du commerce, na avenir, il y a premier président de la République du Congo, et Bonga. Tokotia Félix Moussoukoussoukou Bongisa venu ça venir de travailler Bongisa venir du marché Bongisa aller quitter côté à cité ba venu tout na intérieur tout ça et là comme ça Tokoko Bundana Félix yango na ndenge ya mabete ko yebisa ye salabo oui ango banda osala mais que to mundi c'est sûr qu'il y a longwa to ba le suko kima na ba boulevard mba ebi ngana kimito bana ngana boti ba koli bazo mona ngai comment bata bavanda bata il est calme comme ça notre peuple mais en réalité c'était type qui court la ville obi ngai na mokuta bana bazo tonga ngai na koti boye na utuko kima mbango banda bourdingo na tra soza comme ba police balandi bakanga rien de to kimi mbango na achi baloy to kimi mbango tinga ko bima côté à CCTV na bimi hôtel de ville
na ye na côté ya memilingi na olinga siko na kima nazo na kuta na Jacques Vemba oh viens ngala ke ngabi yo kima ozama musika ngala na zo za environ no luka na kende police zo beta ba grenade yo beta masas na kuti bo Jean Baptiste bo manza ba kangie mercetir so na 6 policiers ba tombo ya za robiste ba tombo le côté ya memilingi siko makolozo sala boy amoni le président Nabi regarde moi ces gens ici ngame ah bozo c'est comme et puis bozo c'est comme wala ba malere c'est comme ça to butaki yango siko tozu acte wana est-ce que même bo banza penza akoka mokola ngande na ebisi ba policier laisse c'est quand même une autre personnalité politique ah président mo katoro ba kitisi etum ngabi ndeko na yokima bo biloko wana ezonga lisusu biloko aboye ekoko osila te ezonga lisusu président lobi bokosunga di majorité lobi bokosunga Félix sino akozwa majorité na parlement eloko oyo ezali pe